Bandeli ya malamu o mabota mabino surtout mingi na bino bandeko oyo bozwi libaku ya kolanda biso à travers mbonda ekolo makali d'actualité oyo toza charge ya kopesa bino ba information ya kitoko à temps réel. Avant de faire l'édition mokolo lelo bozana ba sommaire boyebake en qualité d'informateur, Augustin Kabuya a invité le responsable de la partie de regroupement politique et la majorité pour Babette Masolo qui toque de manière qui va trouver conclusion pour permettre après sa rapport final et pas le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal Fridolin Ambongoye a contre peine de mort de la République démocratique du Congo peut trouver sur Masolo. La ministre des Transports est incapable de couper sa sécurité pour les Congolais, surtout les Chinois, dans le monde du transport, parce que vous savez qui est côté. Moteli sous pour la que vous allez ébeler à Kondabiso Nangonga Oyo, Talandenge to formula édition mokola lelo na élément obozaki na ba sommaire boyebake. Augustin Kabuya en qualité informateur a bien ici responsable. Il y a ma partie de regroupement politique au base de la coalition majoritaire pour basolo la masolo Oyo et que permettre que gouvernement ait du rapidement tous les éléments Oyo. Il y a mon amboka Wilfried Samba. Mwana Congo et Sengeli boyebake. Masolo informateur mwana mboka Augustin Kabuya esengeli ebeta masiko dadapo na koluka kobimisa formateur gouvernement ya koyeba ezake Kabuya auti kosala communiqué moko ya kobengisa ba responsable ya ba parti ba regroupement politique po ba solola na masolo oyo etali formation gouvernement oyo ezakoya nyonso euti kosala mapo Coup constitutionnel a outi kopesa ba résultat définitif ya ba élection législative nationale oyo ezalaki organisé na CENI na date ya le 20 décembre 2023. Na maloba na ye abetisi monda boye pona koluka kozwa ba élément oyo et ko faciliter conclusion accord ya gouvernement entre ba membre ya coalition majoritaire ndenge ekozala composé na ba objectif oyo ekozala programmé abengisi ba responsable ya ba parti na ba regroupement politique oyo baza identifier la coalition majoritaire na entretien oyo et qu'on permettre ye après sa rapport ya suka et pas ya mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya koyeba ezake esengeli bazala bango nyonso mokolo lundi le 18 mars 2024 na bureau informateur mwana mboka Augustin Kabuya na cadre ya rappel esengeli boyebake mwana mboka Augustin Kabuya akutalaki na le chef de l'État po na kopesa un rapport préliminaire pe mokozi ya mboka azongisaki ye kaka na mission po akokisa ba élément nyonso de manière que nyonso eleka kitoko boyebake nyonso elekalaki depuis le 26 février 2024 yango tilelo population baza kolela informateur apesa liste ya suka de manière que formateur gouvernement abima po pasi na milelo et l'équipe mingi awa la kati ya République démocratique du Congo. En tout cas masolo oyo esengeli ebeta madada po kimia ekota yango biso. Tobetisika kambonda. Na oyo etali masolo ya climat na ba inondation ya bamvula oyo euti kobeta en général la kata ville province ya Kinshasa to la kata République démocratique du Congo ya monde ezalaki na centre ya masolo ya délégation ya Royaume-Uni na République démocratique du Congo oyo ezaki représenté na envoyé spécial chef de l'État na cité ya Union africaine ya toza ba détail na élément oyo. Mwana Congo boyebake masolo ya environnement oyo etali renforcement ya partenariat entre République démocratique du Congo na Royaume-Uni na cadre ya lutte contre ba problèmes environnementaux ezakobeta makitoko avec impact na idéologie. Boyebake yangonde ezalaki na base ya réunion entre ba différents partenaires environnementaux na envoyé spécial ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mboka Stéphanie Mombopo
na kotia en avant ba mesure ya collaboration oyo eza envisagé na président de la République po na ba impact environnementaux kota la paix masolo ya bamvula oyo ya makasi euti kobeta en général la République démocratique du Congo pe mingi na ville province ya Kinshasa esengeli boyeba ke monda ebeta maki makasi po moto nyonso ayeba ndenge ni masolo yango eza kotambwisama. Cette visite de fleuve et ce tour spécifiquement avec la visite du ministre britannique de l'Environnement suit déjà la volonté du chef de l'État de limiter les impacts du changement climatique autour des populations vivant autour du fleuve de notre pays. Donc il y a tout un processus que cette visite viendra renforcer pour que nous puissions changer les vies des populations autour de ce fleuve et développer la population de façon différente. Ce qui est bien, nous avons vu quand même un ministre qui est venu. Et nous attendons de voir quand même des actions qui seront palpables. Pour l'instant, c'est quand même mieux qu'il soit là. On a visité un peu. C'est affreux. C'est vraiment affreux, mais il faut que quelque chose se passe. Délégation Oyo, Basuka Kikulate, la cité de l'Union africaine, Bondi Melangaïke, Bakende qui peut visiter fleuve Congo na cadre, ya ko sensibiliser ministre d'État du Royaume-Uni, peut na ko charger la cadre environnement pour crise actuelle Oyo, République démocratique du Congo, a ko traverser surtout la population Oyo, Bazalaka zinga et balé, et ça vraiment participer à Mawamingi po, nyonso ezo ba information solo bisika pi bakokende. En tout cas, ma solo Oyo, Toko Senga etambwisama kitoko avec impact na idéologie en obiso. Tobetisika Kambonda. Inspecteur forestier et ministère de l'environnement et développement durable Baouti pour renforcer ma capacité la bango na cadre ya ba contrôle forestier pour baye bandenge nini ya kotambwisa musala bango kitoko avec impact na idéologie. Ndeko ya Congo boye bake ezalaki rencontre moko déterminante po na bandeko oyo basalaka masolo ya zamba oyo bakutalaki na salle ya direction générale na bango bazalaki bongo comité de gestion na ba personnel mission ezalaki ya ko réfléchir lolenge nini ya koluka nzela ya malamu po na ko contrer ba ennemi nyoso oyo bazako boma institution financière wana bino moko boyo kandenge nini le directeur général Honoré Moulumba Kalala azako dénoncer ndenge ba mikanda ya mabe lokola ba carte na ba faux documents ezoko tambola na terrain. Nous avons essayé de parler du fonctionnement du FFN, de tout ce qui se passe dans le Grand Katanga concernant quelques irrégularités et sur tout ce qui concerne également les temporaires. Nous avons appris avec regret, le DGA et moi ainsi que les directeurs, que quelques cartes comme celle que je présente ici, ont été remises, si vous voulez, à quelques agents, à l'ICACI et à Kolwezi, et dont les cartes ont ma signature, qui a été donc falsifiée ou imitée. Le directeur général, il y a Fonds forestier national, Abedisi Monake, a jamais autorisé financement, il y a 123 millions de dollars. Nous n'avons jamais autorisé ce préfinancement-là, et que nous allons répondre rapidement par écrit à ce sujet. Et puis si sommes participé mawa, mais déjà à déterminé, il y a comme matérialiser vision chère chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma solo oyo, il faut clair et mon na po, ba CNC et l'équipe mingi à la République démocratique du Congo. Il faut qu'on y bake mai et n'ingana pas mbate. En tout cas dossier oyo, est vraiment à suivre. Kakandenge na anglais balobaka, wait and see. Yango biso. Tobeti sika Kambonda. Élément oyo tobisa kibino yango ya basommer boye bake masolo ya pendement eza se kobeta mbonda nango awa na kati ya République démocratique du Congo le cardinal ya Fridolin Ambongo ye azali vraiment contre décision wana toza propos recueilli ya mwana mboka Igrida Mateta. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas que un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle
pour lesquels ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Derrière cette déclaration, il y avait tout un problème culturel. Parce que le continent africain a vécu, a ressenti fiducia supplicans comme une colonisation culturelle, comme une sorte d'impérialisme de l'Occident, mais sur le plan culturel. C'est-à-dire les pratiques qui sont considérées comme normales en Occident, on a voulu imposer ça à d'autres peuples. Je crois que la virulence de la réaction de l'Afrique, ça s'expliquait là. Population belanga mona ba wuti ko betsa mbonda na décision ya peine capitale ndenge gouvernement a wuti ko pesa ba instruction wana na ba service concerné. Kolongola moratoire wana sur peine capitale d'une part eza malam. Eza malam pourquoi? Parce que mutu nyonso nzamba akela azana posa à vivre. Mais boni mutu oyo azane kaka boye azwa pouvoir ya kolongola bomo ya mutu. Ye azu pouvoir wana kolongola bomo ya mutu. Or mutu wana ya yongolongoli bomo na ye aza pe na posa ko vivre lokola ye. Alors ce qui bomo eza cher et pas ya mutu wana oyo alongoli moninga. Boni oyo balongoli bomo eza la cherté. Population to sepeli vraiment la nouvelle wana parce que vu insécurité actuelle dans la ville province à Kinshasa nous na komi coopérer air nyonso et puis bakangi OK na ye na souciat bakene na parquet à que prison mais tozo mona 2 ou 3 mois kaka même bato wana bazongi na bango susu babimisi alors pona ngai eza malamu peut-être à travers mobeko wana et aussi ça peut moi to ya insécurité na ville province à Kinshasa coup sur coup yo bomi yo pe ba bomi yo ondeto anda otambola na ville ya Kinshasa oyo na tango akala to banda ko tambola air nyonso yo lingi ko tambola siko to ko motambola na ba limite to ko mika 18h 19h déjà mwana bendana obando zonga ndako pona nini insécurité eza makasi mutu na mutu akomi kosala oyo ya yebi machete nini tout ça alors bato bazalaka soki bakangi ye bake parquet ali mbongo abimisi bango ekozala su bongo te mutu akende su parquet te Bamembre ya gouvernement na ba délégué syndicaux ya EPST bakutanaki mingi na village ya Venise oyo la Bibwa la commune ya Nsele en la kata ville province ya Kinshasa po la koluka banzela ya conserver gratuité ya enseignement mingi 2023-2024. Ndeko ya Congo boyebake basanganaki na cadre ya cérémonie na bango la salle ya conférence ya village Venise oyo eza na Bibwa la commune Nsele mingi awa na ville province ya Kinshasa nyonso ezalaki mokolo ya samedi le 16 mars 2024 ondimela ngai ke esalemaki la présence ya bakadre ebele esengeli boyebake ezalaki nango travaux ya ko identifier ba rencontre budgétaire oyo eza pour l'enseignement primaire, secondaire et technique pe na kosala ba action malamu en faveur enseignement na objectif ya ko améliorer qualité enseignement primaire dans l'école publique. Programme fort et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na procès verbal na bango oyo ezalaki signé na 3 membres du gouvernement oyo bazalaki na séance wana na ba délégués syndicaux oyo ba ouche ba province belé rapporteur général ya commission atangaki procès wana po bango nyonso ba poni ba option malamu po na ko garantir année scolaire 2023-2024 oyo gouvernement na zela ministre ya budget akosala masolo ya ba prix pe na encadrement ya ba paye ya ba école nyonso pe ba enveloppe ya 7 milliards na ndambu ba fonds congolais et pesamaki na kombo ya gouvernement surtout pour la gratuité ya enseignement. Les travaux de cette commission paritaire que j'ai le privilège de clôturer cet avant-midi a le mérite d'être une innovation dans la mesure où il ne s'agit pas comme autrefois d'une occasion pour les banques syndicales de procéder à des revendications, somme toute,
mais plutôt d'une nouvelle approche qui consiste de faire participer l'enseignant au choix des actions prioritaires intimement liées à ses aspirations. Nasuka ya masolo boyeba ke le porte-parole ya intersyndical ya EPST yepe abetsaki mondake bango nyonso bayokali kitoko po la kosove année scolaire 2023-2024 etambwisama kitoko yango biso tobetisika kambonda. Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise bazali premier masolo état social balobiki avec 500 francs ya pamba et ko permettre yo na libote na yo sepela kitoko na fin de l'année pe assistance ya mingi et ko accompagner bino boza élément oya mwana mboka Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fetaki kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge tozi biloko mbongo biso to pesaki na biloko tozi eza ndenge moko te po biloko tozi eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça ont lancé bamo bamoni eda bamona ngoza lokuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko balobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani yango ministre ya transport azalaka tote soki azalaka musala ni vraiment asalaka po niveau ya prix ya transport eyebalaka te alakati ya 20 province ya Kinshasa ntongo ezalaka na prix nango midi na prix nango mpe pourquoi prix nango population balobi vraiment azonga lisusu te po aza vraiment incapable la musala na ye likambo oyo etali prix ya transport na ville province ya Kinshasa eyebalaka te toyebaka te soki pe ministre ya secteur wana ya transport azalaka te po okobima oyebi te soki pe okozonga ndako malamu to malamu te toyebi kaka prix moko ya transport ezalaka 500 francs par rapport ya batrajet oyo l'état atia mais ya baparticulier l'état kote wana c'est comme si abeta yango kara okomona prix ya kolongwa Kingasani na Zando tango mosusu ezalaka 1500 pe surtout na ngonga ya pokwa ekomaka nango 2500 francs l'état azali komona to paza komona te po nyonso esalamaka na miso ya bapolisier pe ya bato ya batransport oyo bamesala kosala batracasserie chaque jour kote wana kutu l'état azalaka na ye te boyoka population bino monde nini babetaki mbonda ansi ya malamu na gouvernement eza te ndeko na nga nde ozomona moto azoki ebibo atie prix na ye chauffeur ya Zando atie prix na ye prix ezoyebana te po gérance ya malamu na baministre eza te baministre baza corrompi baza baministre moko boye nommé par quelqu'un azolandela ndenge bayebisi ye nazosenga kaka na mokonzi ya mboka alandela makambo yango po transport est à la prix moko basenga pe ba mituka ebele basala pe ba route secondaire ezate ministre yonde osimi makambi ya transport ya ville province ya Kinshasa toyebi te si réellement que okitaka na terrain parce que
tangu mususu malila climatiser ya bureau olule yango koleka terrain betana nutur omona yo moko ndenge nini population bazali kosouffrir na likambo etali transport ya koloba kutu ezali te po ekoma nango kaka fois 5 fois 10 toyebi te soki mpe bafutaka bataxi to bataxi te to mpe peut-être bafutaka bacorruption na bakonzi mpo batika bango na secteur wana bavivre na kimia ya boye esali mabe makasi biso awa tobetisika mbonda neti kaka baservice ya administration publique mingi na bacommune ekoma nango ya kokufa apart kaka service oyo eza censé ya kokongola bambongo mpo yango nde permetake babugumesi bavivre kitoko me lelo ekomi vraiment pasi population bayeba baimportance ya service ya recensement toza élément oyo ya mwana mboka Aruna Image. ndeko ya Congo tomonaka kaka soki oke na bacommune okomona ba service ya ndenge na ndenge lokola pe service ya population kasi mingi bayebaka musala basalaka te po ba service nyonso wana nesi kaka ekomi ya kokufa apa kaka ba service oyo ekongolaka bambongo nde ezwa monopole na bacommune nyonso oyo bondimela ngai ke eza kolakisa ndenge mboka ekomi ya kokufa depuis kala ya koyeba eza ke esengeli ba autorité ya administration ya l'État bazwa ba stratégie ya ko rajeunir classe politique na nzela ya administration publique ya kopesa ba agent de l'État ba valeur oyo eko permettre bango basala misala na volonté amour pe sincérité bondi melangai ke service ya recensement nde esalaka ke l'État ayeba nombre ya population na ye yango nde eko permettre ayeba kozwa ba disponibilité ya kosala oyo esengeli po population na ye bavivre kitoko bino moko boyoka ndenge nini ba agent d'administration publique baza kobeta mbonda na oyo etali musala na bango toye na service bazotuna biso balobi eske batindili biso eloko nini nalobi lokolo lobi ndenge wana seke yo yebi importance ya recensement te batindili biso tolembi chaque année nyonso difficulté makasi oyo tozomona chaque année nyonso kokoma eloko moko esalaka eza te changement ya mboka eza te de difficulté ba mususu okoya na kati ya lopango atelemisi honnête nzete ya drapeau pendant 15 minutes moya pesi okite atandi moya yamba yo eza te mususu akoloba ke alebima kende ba difficulté tozokuta na yango wana bon message oyo nakoki ko lancer na bakonzi na biso ya likolo ezali kaka kotambola ta bureau par bureau parce que bureau par bureau bakoyeba baza combien de nouvelles unités kuna ba liste déclarative ezalaka bakoyebisa bango ba nombre à partir ya ba liste wana déclarative na batu oyo bamona na misala yango nde kopesa possibilité ya kobimisa ba nombre wana kobimisa matricule soki bongo te bazotala kaka ba connaissance na bango oyo eza kuna biso ba mususu toza na batu ya kolobela biso kuna te tokozwa yango ndenge nini awa esengeli na l'État ayebake à travers ba chef ya rue ba chef ya quartier eza même possible ya ko identifier ba étranger ba malfaiteur pe ba incivique mais esengeli pe ba agent oyo baza la protéger na ba élément de sécurité oyo baza na discrétion pe na déontologie na éthique ya misala na bango po na contraire source ya information te en tout cas masolo oyo esengeli etambisa makitoko po et permettre que mboka ezo développement moko ya malamu yango biso tobetisika kambonda chef ya kipoko mwana mboka Mbomake Likibi abetisi mbonda ndenge aza kokoba kosala nyonso po développement ekota na kata kimpoko mingi la cadre ya kopeta masolo kitoko po population bavivre kimia pe akebisi badongolo miso oyo lelo bazalaka na bango na impact moko te po bazwa déjà bakao kala sagesse, intelligence, et le mot. Si il s'agit de sagesse, il faut que l'intelligence. Sagesse, il y a qu'à partir d'intelligence. Non, sagesse, il y a. Nangai, Nazaliawa, Nazali, chef, il y a beaucoup quitté. Il n'a pas été. Natanga, na sala 4 ans de l'école normale à Kazambou. C'est intellectuel. So qui est mon sol, mes fleuves, au moins des bateaux, ça faut dire que les membres, les bafofo, banini, puis ainsi de suite, masango, bisharuka, nous sommes en écouté.
soki olingi osomba pani ya mbisi okende likita okende liberté kende kaka na ngano mosusu awa osombi meme 4 pani même 5 pani okozwa nga nakokoboya te nakopekisa bato basambelanga te misala ezali su te surtout côté na biso kabo bana bakomi kovivre na bajardin aloni ndembe aloni bitekoteko aloni ngai yango nde aza kozwaka mwa mbongo azofuta mwa minerval azofutela ndako ye mpe aza kovivre na famille na ye bisi bango basalaka bilanga nakoteka te me baza baingra bazosala bilanga na mabele na ngai baza kozwa mbongo me mpa na nga kolo mabele namonaka bamata na miso te baya koremercie ngai na eloko ngai nasala mpona bango so bazwaka mbongo bapesa na ngai balonaka likolo ya banzete mpona mabele wana azali kona ngo nayebi mabele nzambe moto asala me nzambe atia batumbatumi mabele na bango baza kotuma nga nateka te nde bakoya baya toyokana nga na bango tosora toyokana po alingi kozwa une partie ya ye mpona ye mpo etikali mpona ye na libela aye toyokani apesi nga mbongo okomi ya ye nasali mpe mikanda depuis limite na ye omoni banda pompe essence wana nzela oyo ekete chine du parti wana limite ata epene mobutu oki ye mobutu asoma mabele esi mobutu azana acte de vente osambi combien de fois na présidence kuna na mobutu na ngai na martin chef benjali na bato ya président comme ata mosusu de papier basinya basala kona bachef coutumier ezali baza nango mobutu ayaki andaki poko ayaki po azwa mabele te ayaki po asala po banda sorti ya rivière mai pembe na fleuve te cité du parti mpe aza mwana makambo ese ye tende abota azali na mboko mpe baza na tata ba te ye mape mosuku amoni nga bwakoloba te akotelema pe te ndaki poko aza na droit ata moke te baza bato koko na nga azwaki bongo kota akendeki libala azwi semeki na ye ayi kobatela ndako na ntango akeli bana na mikonga ndako na etiendaki poko akei azwi semeki na ye ayi kotie na ndako na ye mpo abatela ndako na ye oyo semeki na ntango epai ayaki akei kosala atali mombulu akendumba ayi kozwa zemi aboti mwana wana akeli bala na menkao akei obala ti moko monene lisambo baboti kialebi oyo azalaki mokumba ozwa bien mokenti wana ntango lesama akufi leka lesama biso kaka meme mwasi wana atie ezeme baboti mampeme baboti mbango ndele soit disant tata ya mampeme ya DG mampeme aza na droit DG aza na droit DG mboka na ye mbwantaba mama na kutu mbwantaba oti na nsima mbankana kuna mosika kuna mama na nga aza liyebo ebimi na mabele ya kipoko mama akolinga liyebo ebimi na mutu moko akokoma na nga na kipoko azali te mokoto ozalaki na groupement balobaki mutu ifo alobaki poko ndenge ebanda toyeba kaka kipoko me ndenge kipoko ebanda toyebi te toli lelo toyeba mutu akozwa kokonza kipoko ifo biso toyeba kipoko ekutaka te banani babandaki kipoko bakoma nango banani bakutaki wapi ata na moko alobaki shangai ata moko afungula monoko aloba pe balobaki mutu akoloba aloba na monoko ya mboka po kipoko eza mboka bateke aloba na kiteke soki oye na kipoko olingi obana kimi akuta na likibi usini si mosu aza te akokosa yo ke o ngai bona bobona azali te chef l'équipe oyo avandi liboso na yo azotala yo oyo tala ndenge tokomi na suka édition ya mokolo lelo me tokosukisa yango boye te sapu ota tosala bino barapele ya bagrande ligne ya mokolo lelo boyebake Augustin Kabuya oyo azali informateur invité baresponsable ya baparti na baregroupement politique de manière ke oyo bazali tolaka na coalition majoritaire bakutela mpe babeta masolo dada de manière ke apresente rapport final epai chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpe bolaki lisusu ndenge nini le cardinal ya fridolin ambongo aza contre décision oyo ezali ya peine de mort apele lisusu ndenge nini ministre ya transport azali incapable ya koassume baresponsabilité na ye ya kotala mingimingi sécurité ya population ya masolo oyo etali prix ya batransport alakata ville province ya Kinshasa.
Merci la confiance et la fidélité. Bon, ça a biso mon école parce que tu es toujours obligé. La coluka kosala musala kitoko et surtout que ma critique et ma considération bon ça pas la biso. La monde et permettre à biso tout travail kitoko mais bon continuer toujours à s'abonner à mingi la chaîne YouTube na biso Monda école officielle P à tout moment ma activité na bino même ba sport publicitaire ya ba entreprise na bino bon ben na biso ba numéro là to conseil la bino la primo ko abordable et ko permettre que mon moment na bino ils ont levé mon malamu na boyi ba kesime ya caméra ezali misala kitoko ya bana mboka lokola Wilfred Samba a une image peut débouler mon que mingi peut te présenter ma condoléance et pas à moi mboka les caméramans de guerre Benjamin Kilunga réalisation de montage à moi mboka Egridel Matetala à la présentation dédicace spéciale à la ancienne et à grande télé Kinshasa ma maman en tout cas basala misala kitoko lokola Mado Chilanda Justine Kaungu Matioka Janine Messo Nonoloba Christelle Ashgarder la madame est Bobette en tout cas moi de la femme elle est quand même kitoko pe maman ba surtout il y a ville province qui s'appelle donc Kaboli ba maman est Sengo et maman est est de la République démocratique du Congo qui est là bino moment en tout cas Kolo asala ke Kenya et Kotakuna donc à la prochaine masso Kolo à Zonité je vous aime beaucoup plus bye